Suzy. Bon, c'est la papite. Oui, il a papite. Ah ouais. Ah, il y a le bruit. Bon appétit. Merci, maman. Il y a mon délire, non, ma lembede. Et ça, y a bino. Mère, monsieur Pierrot a commis de terminer. Mais on est tout communauté. Pierrot a commis déterminé. Alors, il faut mon parent. Non, il y a mon délire. Merci. Comme on aura parent. Donc, merci. On va faire mon débat. On va. Oh! Message à Pierrot. Pierrot a craqué. Oh, mais. Pourtant, je vais te dire. Papier, là, c'est qui en quoi, hein? Allez, là, on ma va belle. Allez, là, ma belle. Non, merci. News à ma lame. Tu ne sais pas. Il y a un man dans le kasi yo zobe ngakopone sa mama bonuna na Pierrot ngape na baike anju Pierrot kozonga ka pona ngai asazongi ekasi awozonga te mais asazongi na biso te to bana ko makula Pierrot izana nzela yo ka to vinga Pierrot akoti tokende tozonga eloko eza capital awa mais tebeke kote wana sikoyo Pierrot aza na besoin ayabala yo alongola yo amema yo na poto ngaka bapoto neso te mère oui bula poto mpe ezali donc yo mpenza aza na bule ko akundi yo lokwa tracteur ya modeme bozipi batrace tunanga poto nini potoni Oh! zambu papi yo bana ko yo bana tu na bino ko ma batrace bobo melinga batrace quelle trace Ariette oh mais oui mais t'as si bien bon yo yem sino ye maka mnyoso te papi yo fongola ya modele nyoso te oyebisa nga makambo na nyonso siko fale kasi oyebise bien ke Pierrot ayeba te ke nga nazaka marie noki te bamakambo na nga na Pierrot ekobeba oyebi koza marie te aina mo nyonso déjà ayebi kaza marie aza marie pina Pierrot ayebi te kasi yango nalobi yebi ka ndenge atikala ndenge mpe kaka nazali yango nalobi nga soso anga boye nafunda te mais komtu na ye na kutu te mwana baka Pierrot omoni yo mwaye utalai na miza te biso nde bakolo makambo toyebi nini tosala mpona kouvrir makambo wana bademarche tosala wana mamuse bongi olia kekuta na famille na nga no liboso abanda na nga monga mona ebine na préparé terrain na nga tia okekuta na ezala bongo eza yango wana posana epinaza yango wana tokutana wa Pierrot mais nayebi soki Pierrot aza déjà d'accord ke kutu akutana na yo wasa tika ngolisono ya ndeni ezaki Pierrot fakutana na ye bakutana bien sûr mais sikoyo nanu te omoni ta Pierrot nde aza na banda ye estce eza permis déjà asa badémarche sikoyo nanu te aosala badémarche trop Pierrot ndenge aza wana leki yo okende ezala kimia kimia mais Pierrot mais banews kai information oyo ya original ngai kwana kaka bapirate wana te zala lese tosala bacause tokende kuna tu ne seras plus jamais de souffrir donc pesa biso comme ça toyebi comment tokosala makambo wana zala calme moto auti poto oyeka mpona yo atiki makambo nyonso akwati apoto na bi ye kaka suti na ye kaka kwana ye te yeba baso amoni fufu na ye kaka boye donc information olonga ngai mais ngai zaso namoni fufu kaka boye information olonga ye kolonda kwa zala tala mota mais opesi 20 tika apesi 10 mais zoumela papier zoumela papi mais bosikoyi maboko te
Merci. En fait, papa kokana kaka. Merci, excusez-moi. Ok, merci. Bye. Ya mudabi na oposo te comme tout temps muda yo confirmer ngango pesa ko papi on est que papi ko ko sanga te ko ene meilleur ami ya Pierrot o ebi bomona na Pierrot bande ni bandaka o se pena makasi suzu bala tende unangai non ata ko dunga na ngambutu mutata funga na bali na ngate mena ko conseiller te ke o ambrier libala no liko Pierrot kenda poto asala ba vina ye o ya sala kuna yo yebite ayeka mbamoko ya obalo Pierrot yo kati ba ndenge so sana poto na balati kanisa balate olobi ngoyo moko akoza mbutu mama ngapo na bala ya na boya yo na kimbutu no sina ndima okabo yo moko oyebi ke basuzu za ikaliba oyebiti nga basuzu baguna nga suzi nga basuzu tika bosa bino bondo tika na ba kolon ozo pesa kama préféré papa ngoka on change na change côté c'est là na on change te total total ngenga na yebeli na sura poto de fois na sura ngona tinaka bongo mota pa akezi bata poto za bapozo mukanda ifaza na mwasi makambo Pierrot asali kuna mama bolingo bo mwana oyo waneza kibe moso bo mwana eza sulele Pierrot ya koma kasi bolingo elengi ya mwana ti Pierrot yebi nganga pe na yebi yo mona te ke basonzo moko ka bonga na kitaka yo mona te mo esimba sima oketi kama kuna kotusa pardon grand kofa paso landa ngaya beta ngata sangata la mama boya boyeba maboko ikolo tende so yala na ngama zero sikake ngana okedi yo na shasa ngala la ko ina kete mwana mama na masava ça va bien on a le gars qui maman omba on dit ça moi Pierrot on me demande le coup Pierrot va bien comment na zo baté na lobani na sorti ni na lobini na sorti nyonso que moi ça cause à la beauté et l'autre comme m'appelle pas belle biche chez ali belle biche de fourni qu'on se comparer na ngai pour que cette belle biche que moi na zo bima yebe effort et puis ce belle biche de mi tombo ozo toujours état dernièrement awawa arrêtez ngai mbongo ebele na zo appelle Yariki Kabam page claire page claire moi na bimeza te belle biche depuis bima ki na zo baté ata mon papa na sala nini na loba nini mon fils et puis ça tellement très compliqué moi si il faut battre là moi si bah kangake makasi te moi si atiki na payer liberté makasi te il faut équilibrer moi avec ta mère que j'appelle moi pour qui akubima et l'autre c'est important c'est la confiance pesa et confiance c'est ta femme il est pas pesa en confiance tu vois mariage et ça c'est normal ça va non mais surtout va parler na bino tout le temps s'il y a un problème tu vas porter bino toujours à conseil parce que dans le monde de le divorce ils en ont ils ont bien été on est toujours dans tolérer bino le problème non toutefois na posola na maman na yo abengisa ye basola ba me balé soit nga moko si tu me permets na benga ye to so na pese conseil kangana ndenge moko yo mais ça fait tout ça programme je souci bana mayaka baluka nkingo bao bana kingo baza na mayaka te bao baza na mayaka baza na kingo te Suzy
tala mibala poto baba aventurier tali yo aumeli te suzi aumeli azu maternité bakaka na pasi na bango baka na pasi na bango etali yo etali yo kapuna nanga kuna est-ce que mon promis telle place aux alliés hein ya pero bula boni ya kenda poto abenga kwa ta wani dio eza que ce dio te ya koboyela nga Pierrot ya suzi mitala no bana oboti déjà bana mibale mikolo pesi bakoli ya ngai ikasi te yango wana problème kezo okabela ngai te ndeko omoni ka oyoki kaka ya Pierrot ye awa epesi moment vertige oui bolingo na ngai ya bomwana yango ndenge ozongela oui po esilaki te oza déjà mwasi libala ya nangai so bala opesa famille valeur sikoyo ozolonde Pierrot olandela opeoni donc yango epesi oka vertige ndakundela vanda na yanga mposa yoko masolo ya Pierrot awa te na mwa peloko na eli mwana lobango eza lisu te sokoyo systeme na okei songo mama ezali koloba loba mpe bayopetanga nde bambata mposo bapetinga bambata te ozwanga yo depuis nayeba yo mwana oyo ata mobali nomoko apamba namona te te ngabe na osela kaka nde pasoja bala yo nde ngabe nangaka bayo kende koloba ta makolo kelangu jambe azoganga mpe awa yo na mekoyokongo mpo bamama te oza déterminé na Pierrot tikosala mafasoniko nga te oluki no ye po nga oyo nakoka kopesa conseil na part na nga na pesi yo soko moni mais eza problème te mpo na ngai mpona ngai eza te nazoreconnue te so belle bicho te ya débit elle a changé totalement vraiment baconseil nyonso yaka kozwa awa pamona soki te place nini azoplace yango c'est ce qui m'inquiète ça la confiance soki abimi ayebi so place akei zala sûr ke akei place nani papa le soki azongi ayebi soki mwa compte mpe ezali oyebi nga alobaka mingi te je sais mais soki nakomi na point ya opesa bino barapport boye particulièrement epa na yo moko si c'est-à-dire que nakomi au bout azopesanga sokimia te c'est ça ça me dérange ou des fois kotika bana bango bongo ça me fait pas bien bana bazana mike yende maman il faut azalaka tout le temps kolandela bango mwa badévo mais tu viens pas comme ça la maison kuti bana bazaka eza problème te donc sur ngai mais ngai nayebi mwasi nango bien je sais qu'il n'y a pas un problème ça va donc mike kolela te yango nde napesa conseil nakasi na kokuta mama lokwa présenter c'est pas un problème comme ça yo yebisa kaka eza mwa bacourse ebeye parce que efaki nani grand frère nango ya Willy Musheni koda moko fakaya efaki nakena telema babiloko mo batindaki ngai yebisa ya Willy banda tokutane na mariage na yo ça fait longtemps des années elokishasa lobili bana moka ça met tout lokwa eme nayebiki akoumila mwa moke on fera d'accord vous êtes trop courageux hein. Ça me plaît là. Oui. Vous en avez courage quoi. Mais oui, Zali, tant que Zali, tu as toujours un courage, Garat. Tu as motivé pour yo. Oui, mais non, je trouve en fait, moi, le problème c'est quoi? En Europe c'est comme ça, il faut être courageux, il faut se battre. Il faut être un peu là, tu dois bouger à tout moment là. Je vous aime là. Il faut se battre. Mon nom est Bundarato. La poto bien. On a bien la poto. Mais pourquoi vous l'êtes à Kakaboye? Vous aimez ça? Bon, c'est pas du tout, c'est pas un problème. Je vais vous confier une petite affaire. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire Bongo. Vous allez service moko. Vous allez service moko, ok? Bino boy biki ça bien. Non, je dis comme confiance. Comme confiance. Oui. Vas-y, confiance, vous allez dans service. Viens, papier, on va essayer un peu de parler pendant 2 secondes, ça va? Ok. Si ça ne dérange pas là, je veux parler juste 2 secondes là. Bon, j'arrive là.
Oh putain là, toi tu es courageux là. Et c'est courageux, c'est grave. Viens, vas-y. Kanzaku. Non, viens, on va parler ici là. Qu'est-ce que je veux? Je veux quoi? Chichi, chichi, chance le copain. Chichi, chichi, chichi. Là, tu es mon pote là de longtemps, hein? Mon pote de longtemps, ça n'a pas dérangé, je crois. Ça n'a pas dérangé. Ok. Bah, vous allez aller comme je dis là. Bokei et pas il y a Moutouana, il y a Zapé Moutou, il y a France, hein? Il vit là-bas en France là. Bokei Kuna au remettrier et Mbongo et Tango au Pesaye et ça dit que ça dit que Pesaye. Ah, et pas John Ngana. Oui, pas John Ngana. John Ngana, oui. Ngana, oui. Encore John Ngana, s'il vous plaît. Je peux laisser ici, en fait, j'avais mis l'argent ici, et je mis comme ça, donc ça c'est comme $100, mais j'avais mis un billet de 100, c'était là. C'était comme $200, parce que je pensais au Pesangana, et John ça 50, oui, et puis 50, et des binons, faites là-bas transport, et puis truc. Mais 100 la monnaie. 100? Oui. Je mets ici $200. Je me suis... Oui, lobi faina tuta na Daisha Divango ya auti Lyon yaki. Mais na soy tante pour yo bana ko nganga c'est moi toute la sortie d'avis. Moi les jeunes pour pas tourner dans ma case. Les jeunes Cuba. Oh. Azawad. C'est photo mais il faut tout le kaba modèle neni. Hein? Oui, mais avec l'amour, il va être mon cool. Oui, alors tu vas tu me donnes téléphone, tu es sur la bataille. Mais il va être mon. Qu'est-ce que? Mais comme il y a bien. Maman est qui n'a eu. Mais avec n'angai. Moi ça René. Ah mais oui. Oui. Baza papa René. Qui va te mettre ça va débonailler. On va même pas René. C'est grave le grand on a roboué là. Non mais c'est non, je dis je pas dit ça mais attendez là, ça c'est 100, ça c'est 100, ça c'est 100. Mais j'ai mis 200. Comment qu'on a mon 200? Je te dis, papi, j'ai mis 200. Mais ici non, je n'ai rien mis ici. Moi je n'ai rien mis ici. Oh là là. Je n'ai rien mis là. Moi je n'ai rien mis. Je mis 200. Shit. Mais comment moi je vais donner là 100 maintenant? Faites-la payer ça 50. Ok, allez-y. Je sais pas, je dois chercher les billets là. Bonjour Sakoyo. Pesangana, ok? Et Pesa John et... Ben je dis, je mets 200 ici, papi, c'est pas un problème, prenez. Pesa John, moi je t'appelle pour le billet, l'autre billet là, ok? Pesa John, ça et... C'est dans la service, on a le biwana et 50, on va résoudre 50 la vie là après. Je sais pas, c'est pas un problème. Ok. Non. Ça c'est quoi? Hein? C'est vrai? Les billets que je cherchais, c'est ça? Les billets que je cherchais, c'est ça? Et à côté de toi? Ngalibaté, utobo mwana na ngana ibate. Bambo musu ezaka bozali déjà na ema banda basala ngonga pe na lati bibende. Ekozala ki elandi ngai. Kozo dandani na besoin na ibango ingose ya tubena. Na bata misi yango. Ton ami, j'en pas de voleur. Tani ezana ema. Quelle marque ça tire que 100 et l'autre là? Où est le 100 qui est resté là? Ceux qui ont traité Moïbi, c'est que comment c'est dit là Moïbi. Papi, il était ici. On ne doit pas traiter un Moïbi. Il était ici. Emma, on s'en je parle d'Emma. Quel Emma? Tyran. Tyran, c'est maçon. C'est bizarre. Monsieur, il faut faire attention si tu es avec moi. Je travaille comme un blanc. Et j'en pas de voleur. Allez-y, sortez. Je vais t'appeler, papy. Donne-moi le sang, l'autre là, je sais quoi faire. Moi-même, je vais appeler John. Donne-moi d'abord les sons. Déjà, c'est flou. C'est flou comme un caméléon. J'en pas de voleur, monsieur. Il faut faire attention si tu es avec moi. Ok? Ok? Ok, allez. Prenez la porte. Je vais vous appeler. Non? Papy, c'est $30. Donne-moi c'est bon. Emma, toujours. Vous avez des aimants? Vous avez des aimants dans votre corps là?
Dans vos corps, là, il y a des aimants. Des boutons aimants comme ça tire. Hein. Allez-y, sortez, je vais vous appeler après. Monsieur, ouf. Papy, je t'appelle. Trop suspect, ce gars. Comme je le vois comme lui de finesse, il est trop suspect. Débordé, gars. Sortez. Débordé. Débordé, gars. Prenez la porte avec votre habillement aimant. Vous apportez même main, prenez la porte. Je pars même pour Emma Kourben d'Apengaï. Mais trop suspect. Je t'aime beaucoup, mais mon vieux. Trop suspect. Trop suspect. Papy, je suis ton ami. Pardon? Je suis ton ami. Oui. Ensuite, tu sors. Tu m'auras la réquita. Ah! Ouais. Péro. C'est comme ça, je vais taper. Je vais taper là. Péro. Je dis sors parce que ton ami a fait l'acte un peu bizarre. Je vais t'appeler. Ah, Papa, monsieur, je dis sortez. Viens, viens, je vais t'accompagner. Comme ça, c'est le monde qui vous attire, allez-y. C'est comme une correction. C'est déjà très suspect. Très suspect. $100 comme ça, mouvement. Belbiche? Oui, chérie. Entre au salon. Monsieur. Ouais. Il est qui? Ça me trouve ça va faire, ça courageux. Et on a vu c'est quoi ça? Tu me dis courageux, c'est-à-dire quoi? Va faire ni on est pour ça. Ok, mais après ça, il fallait à ça là. Hein? Commissionnaire. Zala calme, tu me parles n'a pas dit pourquoi? Merci. Commissionnaire yo lukanda. Alors, yo c'est ngaini. Attends, toi tu m'as dit quoi quand tu es sorti à la maison? Alors, mes parents ah. Oui, c'est moi salon. Tu sais que moi j'aime pas des trucs comme ça. Oui, bien qu'il y a une autre. Oui, bien. Eh, matin. Mais c'est hein? Mais quel est ça? Dans le bi mata to kende. Kendi na Hollanda yo, na oya. Mais quel est via ça le bi déjà ça? Hein? Moi je parle plus aux autres discuter. Nazo discuter là. Ça va tout le monde. Tout bien. Ça va mais. C'est quoi ça? Sois là mon mère. Oh, monsieur. Pourquoi va commenter? Au benga depuis Cabo mo benga. Atato kei. Na matito ke toto ke ne soni na. Yo moi sia mutu komo ko so na ko ça na ko na mo mbali ke so mo mbali ko mo mbali na ngai. Siko mona mukeno ke na iwa. O solane sa na mukeno na ke na iwa. Amona muke? Tout le temps, le corps au pile, ça me normal. Même quand tu vas aller sur ma maison, là. Ali bandi nyamala beto li banga na pa puzo la ta. Apeti ba ra tina ko zombala li bandi ndengwa. Ata e lancero abiso. Moloki alinga mebisa via bana batwe. Elo nyanda ko oyo bungi plateza. Lutu sani nzungu mai dove. Oye bilo nyoso tu plateza la. Kende ko sona yo? Hein? Oh, yo ma bilo nda ko nini. Oh, na ko pe masute, moi ma kona mesa mkebo. Serre, moi je vais pas marcher. Moi ma kona là, repasse pour moi la chemise. Non, ça t'est. Les deux, ils ont l'air de quoi? Il quoi va tolt. Au moins il a tête en haut. C'est la réponse. Réponse c'est moi là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a besoin de l'ingénie. Hein? L'ingénie, il y a besoin de clair, moi l'ingénie. Yo do l'ingénie. Sonzo, yo do l'ingénie sonzo. Yo do l'ingénie na fina ngai. Yo l'ingénie. Yo l'ingénie. Yo ndo l'ingénie ngane na otuna yo. Okotika longa kimia te ba dekona ngana sa nini penza po comprendre que na lingi na ngai te. Na na posa na sana ngai kimia. Yo tata kolo boy. Bengela ngaba para. Sia. Donc ono bala ngai okinga ko bala ngam na lukela ko ba. Oba sana adresse. Okumena sante. Sonzo na ngi makamute. Na ngi makamute. Ngana na
aza problème. C'est toi. Eh, Nzambe. Tu commences à déraisonner. C'est toi. Satan. Pardon, tika na fa. Na fa ne. Et là, je vais vous demander non. Pas sinon de wana. Dans là. Dans là, il est au petit. Ma, son son to na yo yo ya. On a dans la sonité. Na on a la personne. Na on sait pas les signes. Il faut prendre la personne là là. Et tenga te. Attendez, on a là ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et tenga te. Bonjour. Eh ici. Il est là. Les femmes ne sont pas faites pour lutter contre les hommes. Là, il est sur les doigts. Kanisaban. Ma souci. Papa, oye ligati. Muto ye ni ono fali pembeni na ye. Donc ça na kwena yo tikanga na kwena ta. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous sentez l'atmosphère, c'est comme ça. Moi, je transpire parce que je viens de me promener sous le soleil. Mais vous êtes dans la maison, vous criez. Vraiment, Yaya. Je ne comprends pas ce qui s'est passé entre elle et moi. Il a des problèmes avec tout le monde, avec les enfants, avec moi-même. C'est moi qui? À part Kozamouba Linayo, c'est mon grand frère. Tu lui dois des respects. Ça ne regarde pas toi aussi. C'est mon épouse. Mais Yaya. So zamta mayele yoka oyana. Bien sûr. Oyoki. Ziamko ko bala kwa sina yo. Ote ya kwa sina yo. C'est ton beau-frère. C'est quoi qui se passe? Non, ça n'a rien géré ndakuna. Ouais, je vais foyer na. Non, rappelle-moi ça dans le Ozanani. Onani. Eh. Pas côté une sopé na kiti na mission di banda ou tu peux te kenda ba ya. Pas jusque là. Pas tu peux te kenda mission na. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Tu es venu me voir, quel est ton problème? Mais même si je suis venu vous voir, à l'état où vous êtes là, on ne peut pas bien se parler. Tu as l'habitude de me parler, Kataboy. Moi, je suis venu seulement pour les affaires. Mais, étant un petit aux alicolo. Pas encore, mais il faut pas faire déjà d'ici là. Mais ya moko boye. O ma te ke ya na sa komi tata mobimba. O mona te? Asa komi faible. C'est interdit. Bon si quand il est au magasin pour moi dans un Azana yo faible que fumura. C'est mec. Mawa. Moi je ne te permets pas. Bien que Yaya Odan Melanga, mais moi je ne te permets pas de m'insulter à sa présence. Dans ce cas, non, il y a arrêtez. Koutou bien. Koya te. Koya te. Mais pourquoi tu es parti? Viens parler à ma présence. Je vais te boxer, hein? Yaya, moi je. C'est mon épouse. Non, non, c'est votre épouse, mais elle ne me respecte pas. Tu viens ici pour les affaires, pas pour mon épouse. Il y a un gros bête, il y a un hasard. Et puis, yo, il y a un mauvais bête à la tête. La bête, c'est plein de la tête. Oh, c'est quoi ça? Pas jusque-là. Pas jusque-là. C'est une femme. Elle ne peut pas continuer ainsi. Non, non, Yaya, s'il vous plaît. Trop agressif. Non, non. On va arranger ça. Oui, merci. Mais vous vous rappelez maintenant, vous me donnez raison. Je vous avais dit, Yaya, moi, si je vous proposez dans Koubala, c'est une très jeune fille par rapport à votre âge. Oui. Maintenant, vous voyez ce qu'elle fait? Vous voyez ce qu'elle fait? Elle vous insulte, fainéant. À ma présence, moi, je peux Yaya, non, bétail. Soit à côté, je la frappe. Pas jusque-là. Maintenant, pour la somme là que vous avez dit, moi, on ne peut pas monter. Je la frappe à mon âge. C'est quoi? Je la frappe à mon âge. Là, je vous laisse. Je la frappe à une frappe. Faut y mettre. On va me banger le courage. Les commissions de niveau. Na état. Amen. Il y a sur la bête dans la bête. C'est quoi ça? Suzy, la mariée de démocratie, c'est moi l'homme ici. Oui, va bien. Parité, oui, mais pas de démocratie ici.
va? Oui. C'est Rich, il se sent pas bien, il est très très chaud. Ah, d'accord. Oui. Voilà. C'est bon. C'est quoi ça? Obengi ngai na okisuzi na ye. Nasema be. Yo maman ya bana ya kutrima boy, c'est depuis quand? Hein? Vous avez joué numéro nini wa? C'est comme actrice ya cinéma? Yango belenga. C'est le cinéma on a ndako. Mais na neti on a nzoto na mamo. Ya yo pas ces awa. Yebi sanga pas. Je vais te poser une question. Bon, bon on a été na agenda na 2014, au teka mo. Yoka na ozotanga 2014. Oui, na teka $800 depuis kala. Na teka on a 2014, na teka kala mingi te. L'agenda 2014 c'est $800. C'est quoi ça que tout na jour check on to zayibi sombale. Tout ne se comme mona ki amote. To zaki biso mibale. Nazala machine ayi bakena agenda na 2014 yo chaka mbongo. Comment na ke ko la moto comment ke ko zango. Ba ko na chambre bana tena ko na chambre wa. Mais ba no bakota kuna na kati. Ba no bakota kate. Siko yo ngo kanga moyi. Hein? Oui, bité na tout ni ko tuna. Otuni ngate pozo confirmer que bakota kuna kati chambre na te. C'est que ngaka comme dans une bonne on a un agenda il y a 2014 c'est $800. Donc il y a $800 ouais. Hein? Batanga bambo batanga pe $800 on nga na ko iba na kati ndako $800. So nga yi bombo on a buka pe ande coffre fort na wana. Tout ni ko tuna. $800 no sala woni. C'est vrai. Eh. Taba sonzo. So ki mo bangezo tumiso ya na nzoto na ngati. Luka ba siko cheki ba $800 no so pe wapi luka. Oyoki. Eh tata koko. Tu vas me bangiser qu'un gire, c'est un gire, tu coûtes là après 20 ans sur la dernière. Bon, yo mo ko non ndi. Après 20 ans. Eh, vous allez débrouiller, vous allez débrouiller. Tala. So bo se di mo papa la bi go. Te, o tu na ngate tu na me bana yo papa ba ni ba sa ko di ba. Tala so bo se di mo bangata tala bino. Bobi ni sa ko ba problème da ko piquer nga crise. Madoka ngo botiki bone so yo kana mama. Na ko kama ka mo yi. Yanga moko, et c'est pas une sorte de maman, il vous a tous les jours. Yes, c'est une planète théoté. Ne vit plus si c'est habillement vraiment ya beau. La planète théoté. On va la planète théoté. Habillement de lo bonga maman. Qu'est-ce que yo bota? Non, et comme maman ya kombo. Yo bota nga. Eh, bota nga lo kwa nga na tia kutruma. Look na nga ya sika na adopter yango. Mama. Okondima nga bongo lokola mama soko boyi ofandi. Maman na biso kaka. C'est la souci de biso bana yo. $800 papa la maman. Non, maman. Teni wana c'est normal, teni wana c'est normal, teni wana c'est normal des enfants. C'est normal. Omoni ki mo. Il s'est mon curieux assez de connaître le colonel. Vous avez basouté le revenu bengeli bato. Bengeli bato $800 to teni. Mais maman, elle a normal maman boy devant biso c'est normal maman. Hein? Même papa bon simbongo, so tuni yo faut pas réponse maman na calme. Yo pesa nga moral. Maman na pesa moralité. $800 à ta tête. Tu vas $800 teni parce que teni bana ça reproche pour la teni, tu ne réponds pas. Na moni mbongo te. Ce qui pour la teni, bon les maladies on gagne. Quoi ça la tire? Ici, combien de temps, combien de maman, c'est une souci. Maman, pourquoi maman changé la minute? Vous avez marqué ça. Vous avez marqué ça. Non, je n'ai biso. Maman va respecter biso quand même, papa. Toi, je suis pas mis, tu es ton colis. Parce que nous avons vraiment un camarade là, nous avons présenté maman dans la nez. Nous avons coupé ma boui. Et ça sonne. Maman, comment on peut se solutionner? C'est la solution. Vous pouvez faire une solution. Qu'est-ce que tu dois faire? Moloki alinga mebisa via bana batwe nazokata makada mtota pamba makanisa etikale pa yango bila bakoya kotutanga nabombi vérité te nalobi ke nalingaka yo boboyisanga itinuki bokoya kozanganga. J'étais dormi là-bas, je suis sortie maintenant, j'ai vu avec la fièvre, j'ai vraiment chaud. Vite. Qu'est-ce qu'il y a? Et la maman elle est où? Il était sorti depuis longtemps, depuis le matin même. Comment ça, belle biche? Et quand il est sorti, tu as dit malade? C'est pas un problème. Arrange-toi, je vais t'amener à l'hôpital.
Tu sauras marcher? Tu cherches pour lui le babouche. Attends, quand je cherche tes quêtes, ces quêtes sont où? Biche. Même les babouches, porte les babouches. Tu dis, elle est sortie depuis le matin. Vous avez mangé? Elle a rien dit, on n'a même pas encore mangé. C'est vrai? Voilà, vous êtes en problème. Vous avez un côté pour payer la bini. Oui, pas la même chose. Peut-être que ça on a continué de copiner ça dans la paroi, mais tu évolues dans le maçon parce que normalement on a besoin là là pour les abonnés puis on tient comme mon boya kamikaze. Faudrait que ça comme mon boya Turquie 4 milliards de dollars. Modèle 4 milliards les abonnés. Pierrot Atina boya kamikaze donc comme mon boya kamikaze. Na que ça comme mon boya Turquie 4 milliards. Nandengeni. Ah, mais on a les lignes à 4 milliards, on a vu d'abord. Il faut 3 milliards 500 millions. Donc, on a fait un peu là. On a 400 millions, on a 1 million de crédit, de tapage. Attends, c'est une guerre comme la King Merian. Hein? Mon frère, tout le monde est important. Pourquoi c'est important? On te l'a dit, il y a un moteur. Bon, souci, mère. Nazobaye parce que nazomona maman vosupe yoro de baye oyo ko batin comme so bebele nazomona te tozobengana te kaka bino mtukuza na ba news c'est mon bengi conteneur problème est dans conteneur comme na matadi problème est dans ça kinga mukona na mo mère ya leta voilà et en fait on a eu mère o mela ki makasi fa pas o mela bisi to fanda ki na pesa to fandi to baye mère moi niti donc ni tu les ni tout la oui Pierrot a déjà na yaki na ero bino pesa donc ni tu papi Pierrot a déjà pour moi comme je suis amateur bolo bakabiso doa ya mo non voiture na yo nde moni voiture na yo na tous les jours avec des sur la voiture na yo Pierrot tu la mai ba tu le voiture na mai voiture mais oui Pierrot oh marque ni amer hein amer tu dans la lumière yo faut ça mai Pierrot bika sugayi aye awa papi pour empêcher toujours condamné akoyaka nga mona mibimisaka na mibimisaka déjà pour empêcher moto aleki biso na bamoyen to empêcher toza kuna lilobe pa na ye biso tozaka oyo ye azoloba tokoempêche nde ndenge aempêche mère aleki ne moko ayokelaki makasi piro ayokela mère aleki wana makasi so opesi kaka 200 topesi mère aleki wana empêche mère akobudie mandambo api ya 300 amuna biso 250 200 lobby cash sans problème, peut-être 10 heures. Mais moi, ça va être 270. C'est ah, ça 50. Mais il dit que nous avons un bon. Toi, tu l'as fait, François. Toi, tu l'as fait. Abonnez! Mais allez, quand moi, avant Swana, pour y aller, quand on oh, papi. Mais ça c'est maman qui bon bino ko so ela ngoni nini c'est là maman leki na biso moko maman leki na biso te maman leki na biso c'est là mère biso kete c'est là o tiki téléphone papi téléphone wana lobi na 10 heures papi mère 10 heures oya so reste ya modelo okokweya moloki alinga mebisa via bana bato
nazokata makadamu totapamba makanisa etikale pa yango bila bakoya kotutanga nabombi verité te nalobi ke nalingaka yo boboyisa ngai tinoki bokoya kozanganga Quoi? C'est Rich. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne bouge plus. Comment ça? Rich. Ça va? Ça va un peu. Docteur, oui. Moi aussi, d'accord. C'est vrai. Je suis résident. C'est le docteur. Tu as déjà mangé? Un peu. Un peu? Tu veux qu'on t'achète quoi? Rien. On cherche même les yaourts pour toi, non? Bonjour. Docteur. Ça va? Ouais, ça va. Comment ça va? Pourquoi tu fais ça? Ça va? Tu as déjà mangé? Oui, tu as mangé. Allez, malonga te. Tes amis. Ouais, j'essaie de l'annoncer. Bon, d'après le résultat, d'après le diagnostic, on va retrouver que le moins va perfuser des sachets. Maintenant, ça nécessite une transfusion. Là. Ouais, il faut raison que c'est marqué là. Il faut maintenant chercher un donneur. Je suis là, c'est pas un problème. Ah, d'accord. C'est pas grave, comme tu es aussi le papa. Oui. D'accord. Vraiment, et ça, les numéros service, c'est un peu traitement c'est un peu rapide. Une fois ça a vraiment transfusé. Alors, dans ce cas, vous irez d'abord au labo. On peut s'en marquer là, comme ça, on va voir de quel groupe. Maman aussi. Petit, ça va aller, hein? Ne te dérange pas, ça va? Ok. Tu es là, je sais que tu vas te sentir, mais tu vas sortir d'ici. Ah ouais, non, ça demande vraiment une transfusion rapide. Et dans ce cas, papa, tu peux aller au labo. D'accord? Mais ça maintenant. Oui, c'est juste un bâtard. J'arrive là. Non, va vite au lieu de traîner. C'est là qu'on a comme ça, nous allons. Adoration et puis ça passe. J'aime bébé ce genre et puis ça passe. Testament, j'aime adoration et puis ça marche.
wana kutu makambo abe clair wana ya belbiche aza na mwana hôpital Ridge abengi nga bimola makile esili ma esili oui makia mwana esili esili ya belbiche alobi na bitu aza na 10 francs aza na mwana maboko te yango mama na ye mbango na yo oyebisa bino ya belbiche moye tazaka ye moko na hôpital na mwana tiko pe ye moko eza te naka yebisa bamama yo mona ye mbango na yo oyebisa bongo ekomi nano ndenge nini abomba mwana mikolo ebele boye na fièvre moto esisa mwana makila yayeba eteke mwana naosala bafièvre makasi belbiche ase eveye te belbiche ana mwana hôpital bicha obela makile esili yango mona ye mbango na yo oyebisa bino donc moye te kuna donc mona kapete ye mbango na yo oyebisa bino azaka ye mona hôpital na mwana abandi kubela makambo ya kotuna mokolo nini yo nde yebi place hôpital yango ezali pesanga grâce obe tokende biso mibale kaka na veni jolua numéro 2 abelini mwana wana abelini mwana na belini mwana na be Jamina Abinai mama, abinai. Papa lande ko mama bebo. Chilo nanda. Nanda. Tuke. Tada ma chikara. Mama nanga, famille mama nanga mutse. Famille mutse kitara mama nanga mutse ate. Mama nanga nasa famille bolemba. Moni qui dit là, son moni dans le sol, là, pas tout le monde. Non, son moni c'est téléphone à papa, la baby Hervé Oro. Oh, nani, pour le baraté. Je me lance dans les dix mots de moi. Arrête, moi je parle de toi, tu parles encore. Ça libérer de respect, c'est ça. Ah, désolé. Non, mais ce monde est si on a baby. Pour le baraté. Tu connais, c'est grâce à la patronne. Bon, moi je veux que tu me dois. Qui? C'est Fleur. C'est ok. Ah, c'est ok. Papa? Oui, allô? Oui, Omar. Quoi? Rich est malade? Boza? Mais quel hôpital? On me met l'hôpital Nini. Hein? Mais Omar, s'il te plaît, on me met l'hôpital Nini. Non, il faut chercher un grand hôpital. Tu vois même à moi dans n'importe quel hôpital, t'es quand même. Ok, j'arrive maintenant. Non, c'est sans chaussure. Nini. Omar, moi, Rit est malade. C'est Rit Chabeli? Oui, sérieusement malade. Dans l'hôpital, il y a cité là. Pourquoi il y a l'hôpital à cité? Il faut mettre l'hôpital à l'hôpital pas à souhaiter ça l'examen pour bien. Ça n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il va pas? Chérie, Omar et Aza papa, il y a moi. Bien sûr, c'est la disponible pas chérie. À son enfant. C'est là. Moi, je suis Aza Koko na biso. Ok? Omar, avec moi, si je suis Aza Bana na biso. Non, écoute chérie. Si il y a un problème, il faut toujours soutenir Bango. Ok? Problème. Je parle là-bas. Non, pardon. Et ça, maladie, ça la passe. Ok, je te donne l'argent. Mets-toi d'abord, chérie. Donc, comment le savez? Non. Comme si c'était prévu na kutanana Emeline Nzemba. Moi, c'est tout ce pépé en métro. Bayaki, bazan na bango ya ma campagne. Fallait na kende kuna na temps, on avait déjà Jéricho à se préparer na Saddam comme ça to kende kuna. Mais le ko le komi boye.
Maman, moi, c'est à la tout magasin d'Amoukoulou, Azana Mouassine. Moi, d'abord. Et puis, Azana moyen. C'est ça. Chérie, avant tout ça, le déplacement, les années, tout prier. Oui, alors, là. Si vous avez une situation de niveau, vous êtes toujours en hôpital ou. Ah. Papa, allez aux amours, allez. Oui. Mais ça va terminer, mais tout ça, bon, ma soeur, ma cambo, ok, d'accord. Mais, papa, par rapport aux résultats à la boue, on a fait ça, mais là-bas, transfusion-moi là. On a constaté que nos résultats sont négatifs par rapport à la donc cela veut dire que... Comment ça? Oui, cela veut dire que vous êtes compatible par rapport à la ça, mais là, on va transfuser. Mais c'est impossible. C'est ton fils? C'est mon fils. Bon, c'est ça le résultat à niveau. Vous s'êtes trompé, Non, j'avais demandé au laboratoire, à Meka, de revoir un peu. Et il m'a dit que non, docteur, voilà, le résultat est vraiment négatif. Est-ce que le docteur a eu c'est cause normal? Mon fils à moi, nous sommes incompatibles qu'on a maquillé. Donc c'est anormal ce que tu dis là. Hein, parce que moi, non, donc il doit porter quand même ton sang pour les maquiller. Hein? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toutefois, c'est ton fils, hein, à ce moment-là. Mais le résultat est mis les avis négatifs aux incompatibilités. Donc, dans ces cas, tu dois aller dans la banque de sang. L'enfant, pendant hier, résultat, il y a eu sanguin, il y a eu Azali AB. Et puis, il y a eu Azali A et Pam. Donc, voilà un peu bon. Donc, au plus jamais, au plus, ça m'a dit là, pas moi. Donc, d'où il faut que nous, comme là où il y a AB, ma banque de sang, tu peux aller même là, Maman Emo, tu peux aller même là, au Meko à Matete. Mais même au Meko à Matete, parce que chez nous ici, il n'y en a pas, il y a juste ici. Si dans ta famille aussi, tu peux avoir un donneur, parmi tes frères, il y a un problème, peut-être Rose à la même groupe, tu viens quand même, Maya, Mapé Samakela, tout ça, test comme ça, si c'est compatible, puis on peut nous faire. On faut nous appeler les armes. Dès à taille au moti de 4 jours dans l'eau. Au 5e jour. Au sommet d'Angolois, au soit défait. Pour ce soit défait, on m'a dit si ça dit là. Il y a Irlande, Angola, Irlande, Angola. La bosse passe à Miguel Tunga. À Angola, on a un peu de flat d'ailleurs. Au Tikima, on va défa. Défa, on dit Nango. Il faut que ça ochaka vina nga na kakati tumba abando fika mama kwa kwenda za ndumba ake lufa ke linga so mbali bali na baba out bali na tari afika akobara yana na tasi biloko nga na ye nango asima eloko te na ye na biloko ebele asima eloko te kana ofia nga tokele malamu tokele liboso mpe tojonga si ajaa na raison baninga nyonso bajaa kokende lufu yango mpe basala obe mokongo moko mpe bajongi oyo ayoka adresu mama ukutila kimingi mama atofingi nonga ubuse so na yile biloko na kipaka okipenge jana eloko te aja kizengi me aja na raison mwana na linga transfer telefone mwana na linga ngote chumso sasa allo mama o pek na fami oui ne mwana ne ana mort Alors oui, Omar. À côté mort. Ridge. Tu vois pas même koni. Comment me crise bon sonde nini? Asa tizani. Ya mort. C'est le glissement la mort que ezanini. Hein?
te na mort te riz ataini yo mo so ma tu mort ke na riz appliquer crise Maman, mama ko kazi mama kazi na jui ki du moloki alinga mebisa vi ya bana bato nazokata makada mizota pamba makanisa etikale pa yango bila bakoya kotutanga nabombi verite te nalobi ke nalingaka yo boboyisa ngai tinuki bokoya kozanganga na ngamba lebele na ndaku na ye bakomprenaka te nazonga kaka sheri nazalaka mpe mwana motesi nalinga yo tikonyokolanga bapasi ya bwesonye chantini akanganga na santima na ye akutanga na bilengi na ye na batendresse na ye je suis par terre maître chone ya nanga linganga lovenga console baseleki ibulelo lobi okoma pigeon. Suzy, qu'est-ce qui se passe? Quand on a mis ma valise, nous sommes qui? Ok, ouais. On va à la balabala. Hein, Suzy? Suzy, on va à la balabala. Combien de places dans Suzy? Dans la adresse. On a mis. Pensa na réponse. Pardon, maman. Suzy, pesa ngai réponse. Nous kende pour na sali yo ni ngai na sali yo ni. Pour na lembi ko vivre na mobala mo bange lokola yo. Ozui réponse. Merci Suzy, vous êtes incapable de se régénérer tout de suite. Nous allons vous prendre au petit cabane politique. Oui, bien, bien. Madame, la ultime mission de service dans l'aéroport de Chili. Chauffeur de Bissingaï, patron Salamiki, ta femme entre la vie et la mort. Complétez que vous avez une mission de service na poto. Tu as compris, c'est l'essentiel. Ngai na koti na mutuka na voiture, na poto la clé de contact na voiture. On a roulé na hôpital, na hôpital, na état où c'est na kowana. Tout c'est l'accident qui a commis. Il faut choisir entre yo na moi na yo. Et je te choisis toi. Yo, sous la vie c'est grâce. Ok, na tikali boye, kena na bana. Voiture wana yo kenda na. Soko teka oteki soko c'est la taxi ou les sakabana. Moi je suis incapable de beaucoup la bana. L'éducation des enfants c'est la maman. Mais c'est là na yo. Mais c'est un mutu sous-souté. Kenda na bana bako. Il a péché responsabilité wana. Ok ma camarade. Ok, c'est bon, merci. Merci pour mes enfants, merci pour la voiture et merci. Je ne vous maudis pas, mais tu en seras responsable de ma histoire. Mais maudit par rapport à quoi? Je ne te maudis pas. Tu en seras responsable de ma parce histoire. que au dire par rapport à merci quoi? Beaucoup. Merci. Et puis malédiction sans cause, ils sont nuls et sans effet. Merci beaucoup. Là, je comprends facilement. Mais pourquoi ils ne comprendre facilement? Ok. Madame, je vous libère. Hey, pour ça, c'est la nuit. Hein? Voilà. Oui, ezali mpona kobandela vi na yo ya sika bana nga bamesana kovivre vi moko ya bie ya kitoko resunga yo dans un premier temps bana ngai bamesana kovivre bien kolata bien kolia kitoko oyesunga yo dans un premier temps kasi kanisa ngai nalingaki yo mingi tolingaki mingi epai kokende
kosala oyo osali ngai te kosala ye oyo osali ngai te. Je précise bien. Nzambe apambola yo. Bonsoir ma famille Stokene. Qu'est-ce que vous attendez? esi bobimisa biloko na nga malebele na ndako na ye bakomprenaka te nazonga kaka e sheri nazalaka mpe mwana motesi nalinga yo tikonyokolanga bapasi ya wesonye chantini akanganga na santima na ye akutanga na bilengi na ye na batendresse na ye je suis par terre maître chone ya nanga linganga lovenga console bateleki ibulelo lobi okoma pigeon ekosimba te eputa identité na yo eyebana na mémoire na ngai toza moloki wanesa bamaskara chantini ngobila mesa na se na ngai badefono ye bebe bakalite na ngai epai okei tosali nyamunyamu yokoma pigeon yokofundaka kotango. Bon, maman, nalingi lusala ba, maman comme ça zonga nendaku bino bokozi la momke punga nakiruka makila. Parce basengi bazongisa mwa makila. Oma ika mama kilo jongisa na ndako ngwasa tikobe mo kuna na mwana. Na ngoko na ngai na kokende te kata. Na ye madame toza incompatible. Tout moko te na mwana. Donc faut somba. Bazongisa mwana. Kamba kokende ko somba kuneza kama mapema. Na kojonga tena ngoko na ngai na kojaobe awa. Na ngona kembe na mosika be. Eko nini boye ko sanga yao. Ya mwana yo moko buza na groupe moko tozomona normal. Réseau va péter mais pour l'instant essentiel dans tout ce maintenant qui les a la rapé qui au combat. Bon. Comme ça maman yotika toki ngasi na mtu moko alors. Maman ya zonga dako comme ça maman chaîne filatika toki. Toki ni bonga na kende ko lukakis. Makila. Toki dira moko. Toki dira moko. Tidi ngala zoya. Si un problème au bengai toki. Si do fungola kamiso kambwa bankoko na makileza kama sekite fungola kwa miso za kama miso ga alibe kambwa ko leza nganga isi jambo letu nganga Mais c'est bien qu'on peut être dans l'hôpital. Les aboto. Yo tikala. Mutazati na na. Si papa alino aí, ele se toque o hospital. Não vou cantar a porta. Não! Calma a porta. Si papa não vai olhar. Jericho, on est habitué à maman dans Jericho, dans l'hôpital, tout ça. Jericho? Oui. À Séné? À l'hôpital, hôpital à famille, ou mais maman, tu as dit à quelle enfant? Attends, je ne sais pas. Regarde bien la maison. ntango nazoyebisa bango nayebi mutu nyonso atia etili na mokili oyo omoni ndenge olingaki kosala olinga koboma ye okangi maître mpenda kleboa na kasi bazokosa ti balobi tala jili asilisi maître 7e dane maele kleboa abombelaki yo kado nalingi nasala yo kado yo mposa kokanga ye kleboa ti yokende bombelaki yo kado so olingi okende toilette mpo eloko osali na kose yo te tala lokolo oyo ntango naza komona ngo naza koloba nzambe osalinga boyi mpo na nini ok lokobongasi cleo nga nalobi akangi na oyo akanga maître cleboa bato bazoya kofongola yoka maître
Papa. Maître eza kuganga emema fuidi. Singa okisengo mwana na ngai. Nazongisa. Oh. Papa. Bionde bopesa ke mutu makasi. Akanga baklie bo wangu kwa robongo. Maître Gilio. Azali lokule. Bisangai. Bosola mama. Mekana ngai. Bongo yona basaki boye. Bisangai. Sikoyo nzotokela kanini ngana kasi ndengo bimaki na tongo awa ndengo kioke libela nini yango lisusu. Nzela mabe. Akoso lisusu ate. Oh yo. Leka kasi. Mutu achane nda kwa libala na yeye uzakuduba kasonga awa ya lisumu tenda biso. Alaki na nda kwa libala. Nazonge pa na bino baboti na nga. Lekisanga yolo batelo za. Kwanda teta wa kwanda bana. Kwanda wa. Papa. Kwanda. Bisu sio na photo solo la ngana omona makambo ngam mandengo. Ojo bela pote. Nani ambongo asonzo ngai ngamo seka na lia bongo na sonzo pamini nanga batonda wa bazwa biloko. Ojo yoka. Okoyi kochonga bonema boete? Lobi na zo tu no suzi eye lyonga na sepeli na mama to kosulwa. Siko bimite ngo kochonga sozo tonga pokota na ndako na ngai. Ye to solula. Seli moma. Suzi ngeke tuba lepetu wa mambo kenya kuduta ni injwa ni. Eloko te nazongi nga moko pona ba raison nga personnel. Ozo concerner mutu te. Siko sozongisa mabe. Limsa libonike azana repos. Yango ifanda ne awa. Nabombi vérité te nalobi ke nalingaka yo boboyisanga itinuki boko ya kozanganga. Esi bobimisa biloko na nga malebele na ndako na ye bakomprenaka te nazongaka Chérie nazalaka pe mwana motesi nalinga yo tikonyokolanga bapasi ya wesonye Chantini akanga na santima na ye akutanga na bilengi na ye na batendresse na ye je suis par terre Maître John ya nanga linganga lovenga console baseleki lelo lobi okoma pigeon ekosimba te eputa identité na yo eyebana na mémoire na ngai koza moloki wana eza bamaskara chantiningo bila mesa na se na ngai badefano ye bebe bakalite na ngai epai okei tosali nyamunyamu yokoma pigeon miso okofundlaka koza moloki nga moko na yebi yo bien kanda indongo ya ya kuchunga ngwi oya yali mwana na biso to ebindenge ni to kuchungi se po ezongelo eza ya kuboma libala angwa ya na bamai ya sonzo mokongo Mebe oui ukamati babana ya sonzo longoli bango na ndaku na bango ndebe kunyata bao oya kusa kutambula na ngopona moko nde mutu alobi bala nanga na kende na bango na ena bango yoza nani ndenge yoza awa nenga pe na za obamona nga pe na amwa c'est bon allez Gilles Suzy etant que tata na yo Suzy est-ce que oyebaka ke tolia mbongo ya libala ya sonzo na kuzipula yo mbata moko na kukosana ke ozali mwana deje shokolo ozala bana omemi sonzo ti lelo toyakoyoka kilo yango tala na kuzipula yo mbata moko na fomulaka mbanga te nyama ntango balaki kuganga na libala oyebaki teke libala eza na bacondition ebele bongo la boyi azonga libala ne labindi kobeta te po kumda mukolo aboti da bana mukolo ngo wabe mukolo amai mai oyo ezete na tina moko te ezete na tie moko te alomba ye tata oh Teresa la bisa atakula bisala Teresa loko te awa tindenga est-ce que yebi ke soki Teresa ja kukipe biso te zali poale yo menga mona kipara atika boy makamba te Teresa na 12 tribus atana manase atana levi atana nyonso jide ali etika Yesu abotamaka asala de nationalité différent eloko sanga kaka pa Teresa na ndako na yeba benga ngo Egypte papa siko yo eloko bomeli libala tusha kuyeba te eloko nini oyo yo boni boni oyo
Oh, Simoro, Simba. Il faut les loups na ndako na yo. Na ndingi kumona yala la wate oyuki. Mwana yaka. Te mama ngasi na solola kina mire ngwama. Ayebisa inga pe bo solo na ina pesa iba raison na ngaku ne pa na ye akoyebisa ye. Moi mire ngwama wana, atina comportement no te salite bo ya bo soto. Utika mobali na yo la biso mai na mokongo ya sunzu na ndako o mélange yango titu ça normal. Bon ba mai ya mokongo ya ba tata ya bana Teresa. Ya la zolo bana yo na zolo bana Teresa. Tetika Teresa sana nationalité différente na ye moto na pays na équipe ye na vie na ndeka tsako kenda kuna ona yo so so na yo kuna no mobali na unza pe na sina ya mbongo na yo. Kambialia. Je dis ça qui me ba oui. Non. Ça qui me ba je vais pas mobali. Mwana ndenge bouti kusolula ne mama na yo zonga kuna ngaso na lobi na bimara mutu sika pampa na bimara mutu mo mabe papa na openga ça fait des jours ya moninga na openga yo oya ma téléphone ti ngelo so ma téléphone ke na o ma to déranger ngai baby uli ngombo etea Christ basili karagna likambo o Monique oza na raison papa na ngana so belisa mwana mai makile zate mai zate de na so souffrir na mwana hôpital yo ba yebisa mu to yebisa mu te kasi una yebisi yo bokanga ino téléphone tika na na téléphone te poni papa mara sawana na no ya papa kobeta na koma mtaki bandi na mabelo ya so pona nini kobeta na ngali bandi wana te tika na sa sina mtema pardon oza bien oza la deux soleil bien na kata dabu na bien te po mikono na kuta na ote na bien te oza bien te na bien te ba mo sanga skoni mo ba buzo ba ngali ndakate non mon temps on a ba 5 euros tu combien on a bela ko Christian aboniko ngana lo banga bongo yo kati mo bana lipandi na kene wa Alekio tito yo ozo bataille lancer au terre ozo bataille lancer au terre tala keba ali bandi ya mobali maboni sikoje Belbiche tozozela kaka tozoyeba te bazobela biso mona aza na diminution ya makila nazoyeba te nazokomprendre te boni bino kuna biso kaka boye ye mpe kadiminution ya makila mpe kaka boye apo mari wanaki kotambola na banke desa koluka makila ake na banke desa no bino mibale mpoza compatible te esimba te biso tozoluka basala biso ta teste po batya mwana makila mwana posa pembe boye justement, monsieur Alain. Oui. Il y a un problème. Non, tranquillisez-vous, c'est pas grave. Hein? Le problème, il y a toujours une solution. L'enfant est malade, et il faut que l'enfant soit vraiment approprié pour qu'elle soit. Ce qui est du mal chez vous, vous mettez moi un peu en retard. Le gars qui est malade, et puis boutique est bon, Azal va forte fière. Docteur, Azala qui est malade. Non, ne me dis pas ça. Moi, je suis du domaine, madame. Comment se fait-il, moi, qui est bon, à ça, la diminution de maquillage jusqu'à ce point? Peut-être la ligne Azal va fièvre à 4. Azal va forte fièvre. Alors, c'est par rapport à votre négligence. C'est vous que moi je condamne. Et maintenant, ça nécessite vraiment une transfusion. Vraiment, ça nécessite une transfusion. Parce que le pourcentage de maquillage qui est dans tout ce qu'il faut. Moi, je suis au positif, je suis donneur. Toi, tu es déjà un donneur. Mais on va essayer avec papa. Hein? Ok, d'accord. Toi, tu es un donneur universel. On essaie avec papa de voir la compatibilité. Un moment. Le reste, viens. C'est pas ça de moi. Vous avez une logique qui est humour. ndenge naja nazungulukia na miso na ngai makambo mwana na ngai ya mobali aja kosufri na mwana na hôpitali eja kolekela ngai nakotala ye mamu boye mpenza aja nafanga te tokende epai tojonga epai naja kozwa décisif lokola mpe naja nabuka lopango na maboko na ngai moko naja koteka lopango mpona koka kosunga mwana na ngai aja na hôpitali Maman, moto tika bandier
bande quoi papa bazala rapé ya Yvette Mokulu moi ça pas régné la France na organisation basa bande quoi papa allez oh yebisi ba mwezi kote oyo ba batika rapport ayebi ke biso bana intérêt ni biso tosala ngona Yvette ngoloka Yvette tokaza munoko mukula ba ndeko na ye ba ndeko na ye ba ya biso Yvette osani bojana mabuma na mitu na bino ba ya biso bojana mama bokata na teki yango na jana koko mwambai aboti nanga pe fanga ya kusoma lupako ti bato batata no bacha banani mama wana toto topilekana bato bana mbadaka ndeko na kuzo beso balongo nye wenge nikolani mutu makasi ani bojo batela kitenge na ko to beso mama to beso ngwa ko tanga bojo ba loti kaza asali mwana mama yoda kusunga ndeka kusunga mwana mama tika biloko wana nkoko na ngai wana ke aja koko na ngai bozo ko pesa isengi mezo makambo eza mala mama zwa kimia fanda na mama soko yeba te mama lopango oyo mama eza ko yo fanda na sima na biso po lopango ndenge eza wana eza ya mobali na yo baba kombo eza ya biso voilà biso bana ngai o ma kutu mwa ni ba eza ya biso jana banene mto tapopisa yo mama za mbongo ese yo ma soko za kita ngabi te ngalo bela biso ke na sabo na osufu yo mama za mbongo ko ni boni boni ke ngai motu mama na somba kalo ndamu to somba kalo pango na tata na bino bojana siko yako yana sima na ngai e bo mama na kata pango na kata pango na yo ma komo na ko ni nachanga to kitina famille na nango ya yako ni nachanga to ba famille pe atana bino ba kufala kufuna tango tata bino kufaka jaka na makambo mama bizango ya pelenga makambo mabe pela boete tozolo ba eloko eza normal mama yo za sima na biso to yo zo pela boy comme ça tozo yebisa yo to yebisa pesa obisation opesi biso bano solo basi basi bon beso basi basi belle basente mama to cha banana yo pesi tika biloko mwana nkoko na ngai mwana oma na tia yewa dipenda na basita ajana participation pe alopango bande kule baba ko ya tension tata na yo na yo ma da ko solo na ko mo biloko na tia solo na sima na bile na jana sina su décisif sina su décisif na kote ko pango pona nkoko na ngai jana pito ko ajana kama ko mama na tele na ko chope ko pango ko ona eteka mate kosi ekoteka mate bayokanya oma yango wana mpango bini bale botenga na bapesa bini ngana oma tukabula mbogo na yebi ne bale botenga boza aprida bozo za mabe biso to tenga sundeni bozo ka telika mama saka sola kana hôpital na yo mama ka moni lobi ya bozo na benga pose test na ali mama ko sa benga ki na buta benga mama bino so be kama we Oma le parle, Oma le parle, Oma le parle, Oma laisse, Oma le parle, Oma le parle, maman, tu déposes la prise. Hein? Suze bomi libala. Kala. Webi bino bokamusanga. Bokamusanga vraiment. Suze bomi libala na yanga pena Teresa na kati eza nini? Etalinga na nini? Mama nangai. Pierrot waya. Na yebi Pierrot, on a yebi Pierrot ba ina kala, Pierrot kenda poto. Na yebi très bien. Oh. Akimi ne vie sozo. Eh. En fait, etalinga te, asa vina e. Aza mukolo, aza mwasi, aza grande fille, mama kutu. Soka bomi libala na yebi ba raison na e, pourquoi bomi libala na e? Yanga nini na kati? Nalobi yanga nini na kati mama, yanga nini na kati? Etali ya yebi makambo osala ti. Tala, bokanisanga makambo ya kala te, nalinga makambo te na mi vante bona bana nga. Botika na raisonner vie bana nga biba ozaba nani. Eh! O bon so de biso ne to kabani ki ndeko na gagner ni biso to na ki ndeko na gagner pe nini. Ka ne na gagner pe loko te na vie na nga pona ye pe gagner loko te pona nga. Botika nga lengi problème te. Makambo ya suzi bo betela nga masolo te. Soki pa bomi li bana na ye pona mobile na ye Pierrot ya kala. Bazonga na te, babala na te, ça m'est égal. Oui, bon ben nga sur ma société. Eh, c'est pour mi bas, c'est pour ce qu'on a ça. Tant ma balara vie sonzo, yé, tant ma boyé, kaka yé.
Na 15 heures. Akani biloko na ye, bavalisi na ye bilake na ngai. Ukiwa unakena kaka. Mabuli mbange, mbali mbange, ngai la mukolo na ye, yaza très jeune, ngai mbange la kena ye koluka jeune. Bon ça va, je te libère, kene na yo. Kene pe na bana, parce que les enfants moi je suis pas les supporter. Je sais aussi. Pardon, s'il vous plaît. Changement de comportement et c'est mes soucis. J'accepte. Parce que j'avais vu ce qu'il avait fait. À ma présence, même devant les enfants, j'ai toujours vu. Mais, et comme tu as un niveau qui est Akende, et puis il y a au Tiki Akende, à l'état où vous êtes, les yeux seuls, c'est pas bon. Est-ce que tu peux comprendre? À lobby, Ngana Zamubangé, et le Kabachien. Je l'ai libéré. Toi, tu as pris le chef de M. Seguin, à allonger la corde. Et il a allongé la corde elle-même, il est parti. Comment tu vas Kenya Bango? Je suis d'abord contre vous, il y a aussi Kaya Akende. Et vous ajoutez encore qu'au Pessi Nabana. Attendez mon vraiment s'il vous plaît. Par là, qu'est-ce que vous avez pensé? Elle va de temps à temps passer ici au moins malade, moi ceci, c'est là, c'est Kenya Nabana comme ça. Au contraire, je pouvais accepter qu'elle parte, mais pas les enfants. Place à Okende, tu éviter à Okeosanini, état d'âme, tu le laisses partir avec les enfants. Mais c'est juste pour ça qu'à de temps à autre, l'enfant est malade. L'enfant veut ceci, veut cela, pour qu'à chaque tombe, je sais quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la famille? Les enfants ont grandi. Si on dit que ça ne va pas, ils vont rentrer. Et est-ce que les enfants avaient grandi? C'est ça de mieux là-bas. Il reste là-bas. Bandou! Cheramoto. C'est mec bon. Bonjour papa. Bon. Ça va comme tu veux. Yo moi je suis qui va pour bana banda obenga eh. Azo ya mangati abimi déjà. Mais c'est l'histoire. Oh. Maman, excusez-moi, je prends la place de mon frère. Est-ce que vous les femmes, vous réfléchissez avant d'agir? Ozo généraliser dans na ebili kambo ozo tchana batu nyonso tout et puis ngana yeli na mutakolo balanga mambeza seme ki langa mobali ya camarade nanga. Suzi azate papa Sonto. Papa Sonto ne parle. Ah oui baba. Actuellement c'est moi qui parle. Je te respecte. Toi t'es camarade et moi c'est grand frère. Mais si je vous hais, je vous haïs donc ni bino makasi. Pour ce que vous faites à mon frère. Pour être clair, ta copine n'est plus ici. Ah bon? Et je sais qu'elle dit qu'elle sous le quoi Bimi Awaki. Pour quand nous doit faire malheureux. Oui, mais non, que je suis à Zawati. Tu es venu pour voir comment évolue Sonzo. Sonzo est là en vie. Moi, son frère, je suis là à ses côtés. S'il te plaît, je te permets pas. So Olingo Lobalikamo, ouais. Papa Sonzo, pardon, papa. Tu peux être clair. Sujet qui n'est que lobby. À lobby, il y a s'il te plaît. Ne me dis pas ça, papa Sonzo. Souci. Elle est prise ici. Papa, quand se moquer dans la tête, je ne suis pas folle qu'elle n'a pas camarade dans la salle de Ndakwa, n'a pas papa, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, papa. Na yaki parce que nous avons besoin de mon ananas. Batindela ki biso biloko dima makaya. Na yebi te papa Sonto so yesa que suja logo pour la biba ya jeune ngana o. Tu as compris non? C'est ce qu'elle a déclaré avant qu'elle parte. Ah bon? S'il te plaît, nayebi koza na munalole mo pepele pour le ba makambo ya. C'est ce que tu as voulu que mon frère se fâche. Limbisanga papa. Ndenge na ko déranger yo. Na yeba kiti. Mais nga nazo kamwa po biso basi na yebi te soki eza nini. Tu as envie à gagner, limite. Ça va sauter. Si elle est ici, le cœur va écouter. Maman, ça va sauter. Et puis, n'est-ce que moi, je suis pour. Il fallait pas qu'il. Et heureusement qu'il a la volonté de mon corps. Si c'était pas ma volonté, le mal est à qui la banne. Mais, bah non, ça n'a pas la volonté. Un jour, ces affaires viendront ici. Elle devait même m'appeler pour me dire que je ne suis plus à la maison. Je vois très bien compris. Merci beaucoup. Tu es dit qu'il y a aussi assemblée. Non, ça assemblée, tu as mal bouché. Contrôlez le langage. Vous voyez, elle envoie son ami pour vérifier.
Mais ce sont les mêmes images. Oui, c'est pas il y a pas les sujets. Excusez-moi, monsieur Marie. J'étais en train de faire le tour de la salle. Le but où on a bien il y a pour retrouver moyen il y a une solution déjà qui s'est retrouvée par rapport à moi. On a trouvé une solution. L'enfant est déjà transfusé. Donc on peut se faire bon parce qu'on avait trouvé quelqu'un où il y a allé compatible. Vous savez, l'autre, il y a un enfant qui est là, il peut essayer de transfusion, papa n'a eu. Et après c'est Makila n'a eu. Et comme tout ça excédé à Makila, on a trouvé que non. Par rapport à ça, Makila n'a eu, non Makila à moi n'a eu, ils sont compatibles. Papa est à Jericho. C'est votre parrain, non? C'est le fils de mon parrain. Ah oui, je sais. Il y a des compatibles par rapport à Makila, il y a Yéna à mon âme. Makila apparaît dans les compatibles. Si, ils sont compatibles. Pareil, comme j'avais dit, que non, moi, on a AB. Pareil aussi, on a trouvé que non, il n'y a pas AB. Voilà pourquoi toi, tu vas nous donner l'argent. Hein, parce que voilà, les Aïki réservent votre ticket à la banque. Et puis, tu payes la facture, il y a Nia Makila là. On a déjà fait un travail. Mais comment fait-il que moi, nous sommes incompatibles avec Panaye? Makila apparaît, ça n'a pas de sens. Non, docteur. C'est tout à fait. Je trouve ça un peu louche parce que, bon, moi en tant que médecin, la science, tout le monde en gros, ce sont des cas rares. Hein? Ça peut arriver, mais ce sont des cas rares. Les arbres vraiment pour compter. Pourquoi? Parce que il y a Makamongo beaucoup ça la manabato ba musika. Mais ce qui m'a tiqué un peu, m'a intéressé aussi, mettre un peu un point sur les Cambo aux Anango, je vois un lien de parrainage. Et je vois un lien de parrainage, je dis que non, papa Alain, il a un parrainage. Alors, dans ces cas, tu dois quand même trouver, gérer au clair les Cambo aux Anango. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Proposez-nous. Bon, mais son mari, tu vois qu'il y a des chemins. Il faut qu'on s'accepte ça. Nous, on a encore, si tu acceptes, nous on a encore les réserves, il y a Makila, il y a papa Alain ici, tu vois, on peut s'accepter sur Makila, et puis il y a moins de. C'est pas un problème, docteur. On a dispo pour nous parce qu'il y a tout en louche. C'est censé. Donc si tu trouves que non, aux autres terrains, il n'y a pas une clarté sur le dossier, alors tu dois quand même réagir. Oui, sur Bito Saladin, je suis d'accord. Donc c'est pas grave, on va le faire si tu veux. Oui. Quand? Même aujourd'hui. Ah d'accord, c'est bon. Mais tu payes d'abord la facture, il y a Makilo, ce qu'on a transféré. Je paye, mais s'il faut que tout ça aille rouler, on le fait. Ah, d'accord. Mama na ajinu kaba wacha ina wacha bosola nane. Na mwe ba komi sile bengo. Ngala bibo sile bengo moi c'est à trésor te. Yango ndo zotala. Tara. Yaga le téléphone wa na tara soki na tindi divorce wa. Papa bonjour. 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 Ah, bon. Bien. Discipline. Ali bien. Aussi be place au tak. Bien. Moi c'est au kati anda kopenza. Pesaka nzoto no kilo olengo la tobimi penda femme congolaise. Omba soja zawa. Na pebo elobitala mwasi yeyo nzambe na bomoi. Masenga muna yo kuna na ndako toto eba te soki eloko nini soki nazoloba nongo mpo bolobaka na nga mama olingi koloba mingi nalobaka na tina nasalaka nzoba te na tina mikanda na sene mama mela soi te liboma ya te soki nazoloba na bino boyali bana na nga basi bana balandaka mateya na bamama sikoyo naloba na ngai babekila etatali moto tala lini ya mamwana na ngai awa oyebwe na totuna mpona likambo na ndeko na te kuna na kati okusaki conseil te mama tika na soni onga nakendaki koyoka kuna pa papa sonzo suzi ezolongwa kosignale te moninga teke na lembi na ngai na longwe na ke kaka Suzy femme sensée qui détruit sa maison avec ses propres mains. Oh moi si zoba moi si est censé yaya kotambolaka na moninga teke po kumisaka kaka ye ate oyali kitoko oyali mpembe oyali boye
yebisa moninga te koswa ye nzambe amona te yo olobi na ye bosembo mpo ntango tokendaka na baeglize ntango bapasitele bazoteya biso na basango likambo ezoswa seke elingi nzambe alingi yosanzi fomona papa sonzo niveau nayebi te baweli nini sonzo enomona sonzo lekinewana pena azwa na ye suzi place akobwaka sikoyo sa suzi akobwaka wapi ngunda baninga bazalaka soki akene mboka mopaya luki ata kamaradi mama sakuluba mabete yo ndenge uza wana uyebi na yo makambo nyonso suzi asali ale uye na maskara lukulu petiki fode tele ilongi uya kulakisa biso ke yo iza innocent uyebi iloku te mais en attendant uyebi makambo nyonso eza kulekana Papa, si je comprends bien, on a une victime, il y a Suzy partout. Papa, son de kuna, oyebi, bino abo, yebi, Suzy amo. Qu'est-ce que tu dis? Asa mukolu me yo tabula kana ye kwa nani? Suzy sala kake. Oyebi. Yo. Yo, so yo non, lo benga bino, ah, est-ce que mukini lo benga bino na kono suka na kono. Shilo, o solo, o lo bali avec muna na. Suzy. Asa mwa mbala. Ngai kenda ki pa ya Suzy. Fallait que na Suzy to kenda agence biloko oyo. Maître chinois atindaki mobali Sandrine Moluku loko atindaki yango ya kombo na ngai na Suzy mama nakomi boye nayebi na ngai kutu eloko te ke Suzy azalaka suna ndako te nini te nakuti papa sonzo naleki nde ya mobali oyebi ke papa wana apesi nga mawa mama apesi nga mawa bandi koexplike nga Suzy achange comportement akoma bizarre nde Suzy akangi biloko akei ayebi te pourquoi Suzy akangi biloko yango moni nga lelo na ye natuna na Suzy ayesanga problème eza nini Fatou moninga oyo utambulaka na ye Glody Mombilo Glody Mombilo awuti Finlande ayawa na Kisasa ntango buza kutambula bino nyonso soki kaka bapara na ye balubi mwana na biso alalaki na ndako talalaki wapi baye kutuna bino bolubaka nini aza mokolo yebi te makambo asalaka kaka ndenge mpoza Suzy Suzy yo Suzy Suzy alors ta pinga ya ballon na on répondre après hein na moni message no yo mete yo yebi te ke ya bomi libala wa papa femme sensée ma copine nakanda mpo namoni ne ela téléchange tika na biloko makambo namonaki nanga ndete eza ya kokaotofandawa moski camarade mama chérie bébé de moi bébé de moi voici Andumba atakabela panikuse namoningana dekalati nayo ekokani te susico atsomanaibalena ebeboye Suzy Lidobi obandaka bien mosukisaka mabe kaka lokwa papa Suzy Lidobi yanga moko kombo na yo Lidobi mama boka soni bosambusa na miso femme sensée mwana bino kosambisa ngo ebeba batunde tala tia kaka boye eloko esalelo kote mama usala boye kwani tia nani yango ebina naza leleki na ye boye tia na oku tia na no boye tia na no boye tia na no boye maswa tia na no boye seka na obokende omoni biloko yango omoni te yango oyo obeka Karine Manesa bopese barapport na ngai Karine Manesa okanisaki ayoki makambo sali ya kusekeli Lidobi ya mwasi okenda bino kasi na ndimi na ngai deja makambo nyonso zeli Lidobi nga moko ekwalanga Suzy naloba ta balembe bayoka po kosenga boye non te Suzy po anini Pierrot
ndondimo nyoko la motema papa wana suzi na koki te soni mfano signale na takala kena olongola yo oza te l'équipe kailo ko yo poza no mitene no ke kota na kota kuno remplacer no ngai loko apene zo camarade na ngai etalinga eza pona ngate eza pe pona mona yende moto achakinga zemi ona na kenda kobota mwana ana kufa na ya sala accident po yo bota mote yo kan siso ti ya yeba yike mukongo ko sa accident yenga si ba vola wana bengi Marlène Kasanga bi suzi akoza na mote boza na bilobela bino nyonso na ba Marlène Kasanga bo biloba yango comme si sango opandi pas diront makaya opandi pas oui na oloba ko za la raté atali motala na mama nana somonté nana somonté loba na yo c'est ma vie et puis naza oui nana raison ya ko lutter contre propre vie nanga yo ninga kana fana ndako tata mobange wana Luc Pierrot. Bon, nous sommes mariés par rapport à par rapport à la compatibilité, il y a compatibilité là, il y a moi et puis compatibilité à parrain par rapport à moi. Bisous tout ça la montée, j'attendais le résultat. C'était un hôpital de cinquantenaire où il peut subir ce résultat mouillé. Mais ce mari, tel que tu es là, aux un père biologique, il y a moi dans Docteur, mon fils à moi, Ngadne na botaïté. Non. Hein? J'avais même demandé à professeur Wana, on a fait l'analyse mais calme-toi. Donc on a trouvé qu'il y a des éléments qui démontrent que non, le parrain. Donc Messalin, le parrain, le grand mariage, c'est lui le père biologique. Belle biche! Belle biche! De son mari. N'oublie pas que ça n'a un centre médical. Pareil au Yangaï. Il ne faut pas hausser le ton. Belle biche! Hein? Belle biche! Pareil au Yangaï. Ni moi, papa et moi, Yangaï. Donc, docteur. Donc, c'est que. Dans la vie, on a 16 appels moi non engagé. Je ne sais pas parce que on va tout ça qui est belle biche, au salinganini, au salinganini, au salinganini, au salinganini, au salinganini, non. Pas ici, tu ne peux pas faire ça ici. Donc, à un courage, je te dis la vérité parce que. Dis-moi la vérité. Et père de malade, c'est qui? Dis-moi, belle biche. Belle biche. Belle biche. Ah! Mais son mari, doucement, il y a des docteur. Hein? Nani? Docteur, non, calme-toi, monsieur. Belle biche. Ici. Ah! Ah! Docteur, la bonne minute. Non, c'est foutu, non, pas ici. Docteur. Non, pas ici. Non, pas ici. Non, pas ici. Ma fille. C'est que je pense à ma fille. Doucement. Mon fils. Quoi? Hein? Qui est ton fils? Qui est ton fils? Bandeko na ngai. Filme oyo mama via alingi amema biso wapi? Pona borate épisode oyo kolanda te, esengeli kaka eloko moko, bosabone na site na biso via TV.